Nemo na vanda ka bona tala ka vive nyende nani yazo umela na sena moi oyo. Na kokota na lisanga ba cholite. Bali mbisanga bande konanga ba comédie le muso amona vive na olo ba mabe na otika musala oyo pona bino. Na kokota na groupe WhatsApp te bata théâtre o basangani po batsa bibembe. Na kokota na groupe ya WhatsApp ya muto ba osunga ndeko moko aza malade. Bango moko bato théâtre ne ba pesa nga makambo. Mais pourquoi? Nga na otika musala oyo. Tuko pena so na vandi muto lukanga te. Nga osonge na oni. Nga na kisi ya makasi na yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Na kisi ya makasi mona nyoso mokili pamba. Nga pena nyoso era vanité ni ya pasité. O momoni ke na maladie na ye asela ngo publicité te. Ele ke na batute. Elle est là tout est obéla mais so benga la so vidéo so ko yebisa mutu te ti akati mutema na ye azu contribution nani pour ebele na théâtre ba ke souci asa vraiment malade makasi to ba to masumu na yebi TMK ngana boyi na ko tia cotisation po eza nango ebani nango na $20 mata donc cotisation ça $20 donc ils ont dépendre na yo so ça no muta makoki to moni bala patron na ba tie mbongo ebele mais ba te bele so ka yelo kwa ne salami ba ko interpréter asa vanta monite atie na lolendo. Tout le monde est patron nani $100 si la bisalu mam stopé simote. Belvia a 400 si la 500. Batebele ba ko interpréter ngo batie na ogay. Po ba mona bangonde batie. Eza ba théâtre ta? Oh. Tona ba groupe ba WhatsApp auto sali souzi. Funa ba no dévoiler ngo awa ke na groupe na WhatsApp ba contribuer. Na groupe na WhatsApp ba contribuer. Eza di banda. Funa ke o mutembe zo banga ya waso na meki kakawa. Na ozo poison aso na meki kaka wambaso etambola poni batu bazangi Jésus na mitema na bango kingo pe boy momi ndeno za bien abengo pe talanga omoni ngai na obela mais ko yesa mutute endi sa mali so kutene pe omoni na bonne santé na pesi ndeko na za na ndako na pasite to boka so likolo boki so toi ezo ngaka nelongi na bisoti o za moyenge be na sena moyo atombola musapi alobi ke ngani aza boyi na za 5 3 fois 5 ngebe na za te to abiso so bata masumu so sali ndeko no ozo mona boye mabe ozwi mobali na ye e bongo tantino aza na ndaku kuna afandi na mobali na ye yo lingi mobali na ye malgré tout boyebani te opesi ye pasite bakina kotala théâtre mibali mususu bakina kotala ba théâtre na biso na toilette fona tika na ngai soka mone longika ya mutu wana eza kuna akolinga te aoso na toilette tanga zo mona yo na théâtre na ba émission temo so tila ki eloko na selo lemo amo lokola kufa moyenge be na sena mona te biso nyonso za batu na masumu mutu ko bamba abamba suzi libanga kasi aloba ke suzi ne mutu démon Lucifer ngana ka suna million wana te million na biso théâtre na tema na yo kango ka somo na mona oka mabe na pemi batu ka ko pemi neni zonga na zongi na kokisu te na pemi no mona ngana na limwa ka na théâtre na mona na vraiment te po na koka ka su million na biso te za million moko koma obangisa tout le monde est suspect on a ke o mutembe zo banga ya waso na meki kakawa na ozo poison aso na meki kakawa mbaso etambola poni batu bazangi Jésus na mitema na bango kisi peza makasi na milieu na bino yango soki batu soki ba yambi déjà Jésus muto osambela ozo kisi pasa na kisi nini donc mona na place asambela na ya bongwana abongola motema ya préférence wana kisi bon eza mabete za rasede pas ya mutu musu ndenza masala bilona so mibale ela mutu musu akena satana mutu musu ya nzamba zali mais ozo mona sko fruit ya Satan eza ba biloko to mona siko ba biloko to mona soto sangani biso so na théâtre comme mutu moko to sala msumaka minene ya minene vraiment wo kutu Suzi Bantu akufi lelo yo makambo ezo ya ndenge na ndenge yo personnellement yebaki Suzi Bantu témoignage ni ngo za nango ya Suzi Bantu lelo keye mati ba wela ki mobali et tout ça la to moni ku tout sortie médiatique robilimbi sangana cité kombo ya Gabi a lobby penza clairement ke bolingana na bino ba mibali bozu mutu moko alingi bino 4 5 6 à 5 bino vina bino ezala ndenge wana yango mutemi ma désordre ma problème na ba complication lelo Suzi Bantu azate témoignage ni za nango pona ye et puis par rapport à nous bon témoignage dans un ya momi na yebaki ser moko azale no bien nga azaki ser moko ngana bando zo ekutu mama
ezaki so na problème na nga na soulever pas na ye ke mo mina na problème boye apesa pe conseil mais sika bato bavandi basani kutu so eza esika moko eninga na rapport ni bato te nga na vanda na ser na nga wana mais nazo pe ba problème na ye ozomona mais si lelo le msundi na oloba bona so ba problème na ye nazo informer bato mais so na bi pe ke na oloba nga ngote muto ye papa zate est-ce que na leka na ngona TV est-ce que na finga ye malgré izaka problème ko utaka pa na ye mais nga na salaka effort temala na yambi Jésus comme Seigneur et Sauveur na ye lukenga moko nga bité na koza na li kaka mo na mtema na nga te pona yo oza ser na nga oza mère na nga ataki yo mtu osalenga mabe to bongisa biso tango monika komo bela to ezaki avant te nga kuna ebite ke me souci ya bela mais nzoka momi déjà azalaka déjà depuis na yokaki président lomba zo loba na discours to saki na réunion na non nde babendaka ye mai na pumo do à partir à wana nde akomaki kobela bela nde kati akomaki kobela bela déjà nga na yebi na ngate ata tina ndenga kotaki comment abimi na yoko bakaki akoti comment abimi nde na benga ki to solaki expliquer nga abi na nga akufaki mais après wana tia komaki kobela a tourner eza ke so bokutani na ye ozomona ke image moko te ya muto souffrir image moko te ya muto azobela abanda opesa ta indice te que non loko te akobengo pe boy momi ndene oza bien abengo pe talanga omoni ngai na obela mais koyebisa mutu te indice amali so okutani pe bomoni ya bonne santé na ndeko na mwasi ndenge azoloba ndenge alali so omoni ndenge alali kaka ndenge suzi azalaka donc nde tomona bandeko mosusu akozala bela makasi ya konda suzi atikali kobeba te ozomona na ndenge nzambe asali mokano na ye azwi suzi akei nga na yebaki ye certes ozalaki vraiment bien malgré mabe ezalaki mais nakofanda te ke nano banda TV ke nayaki na problème na suzi tant que naomona ndeko nga na banda komona boye lokola ngai na mai na makila azolata azotelema azoloba alali mpe mekei oki akoki kozonga lisusu na bomoi te donc ezosala nga na pasi to na perdre mutu moko boye nakozala na leki nzela na bango wana suzi azalaka na koteli ye mais naomona résultat te na leki nzela na naomona esu te est-ce que nako se permettre vraiment ya kovanda vivre na tie caméra to boye ba inviter ye abando koloba n'importe quoi est-ce que nako se permettre vraiment na mutu bozaki na ya za de soute o ki alimwe soki olobi ke osala 100 ans na mokili okomona ete pendant 100 ans na yo wana ozokango pe plaisir ata mawate kendeko tozalaki na ya kei to monde na biso bandeko tozala bango ba proche ba okende ezosala pasi te na souci ezosala batu te na somo ya mokili bato babanga te mabeleka ki makasi yango na moya kanga motema eza te yango fo aloba mabe nini oyo aza moyenge beni na se na moyo nani nabotoli ye mobali na ye aloba mama nga so naboteli mobali MK oyo nayebi ebongo mobali oyo na bimi na ye azaka na mwasi na ndako mwasi wana na ndako wana na malgré na yebi ete mais nayebi ke ana mwasi na ndako nalingi ye nasali mabe te napesi ndeko wana aza na ndako wana pasi te to boka so likolo boki so toi ezonga kana elongi na bisoti o aza moyenge be na se na moyo atombola musapi alobi ke ngani aza boye na za 5 3 fois 5 suzi aza mabe ngani na 3 fois 5 nani atombola musapi biso so na théâtre ezala kutu na théâtre te mokili mobimba moyenge be na za te to abiso so batama sumu so osali ndeko no ozomona boye mabe ozwi mobali na ye ebongo tantino aza na ndaku kuna afandi na mobali na ye yo lingi mobali na ye malgré tout boyebani te opesi ye pasi te bamatiti bango baotiaka na lolemo wana aotourne théâtre atie lititi na lolemo mpo mobali oyo azotala ye na TV alinga ye mobali wana aza na mwasi na ye bavandi bamosusu bakenda kotala théâtre mibali mosusu bakenda kotala bathéâtre na biso na toilette mpona mwasi na ngai soki amoni elongika ya mutu wana eza kuna akolinga te aosoa na toilette ntango azomona yo na théâtre na baémission temo ozotielaki eloko na se ya lolemo aomona lokola akufa akoma motema moto bakoma letia alors akomi kolanda yo atiki mwasi na ndako mwasi na yo opese pasi te moyenge be na se na moyo aze biso nyonso toza bato na masumu mutu akobamba abamba suzi libanga kasi alobaki suzi nde mutu démon Lucifer nabenga ye ndoki liboso ya bino nyonso bomona bo intervenant te boloba te yango kindoki te nga nayebi yango te oyebi te basalela yango na bathéâtre kutu nayebi te nayoki kaka ntango suzi akufi
ngana rasu na millier wana te millier na biso théâtre na tema na yo kango ka somo na mona oka mabe na pemi batuka ko pemi neni zonga na zongi na kokisu te na pemi no mona ngana na limwa ka na théâtre na mona na vraiment te pour na koka rasu millier na biso te za millier moko comment au bangisa tout le monde est suspect ozo bato ko zana nani okoswana nani vraiment ndeko azaki lokola yo mwasi kitoko bongo ya propre ya pembe alali oromone lisusu te okoka mawate to bato mo fali to fanda na se nde to moni Fatou Kayemba sali atali mabe ya Suzy talobi na olela Suzy. Félicitations Fatou Kayembe abina ko les ba arme de crocodile les liwana olela makasi wana eza yekutunde susu bien kututende ndenge certaines personnes les crocodiles oui ngana sepeli na réaction na ye parce que afandi na se aolela ndeko na ye ngana sepeli na ba comédien nyonso mutu azaka exemplaire lokola Fatou azate atali bata o babima na ye bata o bafanda na Suzy malgré mabe ndeko na ngana omone etika ngana lela ye et bon ba proche na yo azaki na bango ba proche o pene zaki lien ye yo Fatou Kayembe ngana féliciter ye Fatou Kayembe alobi akangi matoi baloba o bango ba moni ba oloba malgré mabe zala engolo bateke Suzy ka ne mutasala Fatou mabe na mususo Fatou sala mabe boye bandeni mais aolela ndeko na ye azolela ye kasi bango balobi pasi oyo asala bango eleka makasi mingi yango fallait ba ya koloba po bato ba condamner bango pamba bango basala bato bapasi te ye bato wana baoloba na basala bato bapasi te ba musu bapesa kutu bato bapasi ya makasi omoni biso na théâtre nga kutu nzambe MK nakana ba témoignage ebele ya parcours na nga Viviane ba témoignage ebele ya mamna sala zo pena tana o vana na ngai sa te misata 50 minutes ko sala ngo pena to si sa to mona sanga mamna sala ko sala témoignage to promettre ki ngo déjà bato mais to si sara ngo te photo sa témoignage ningo bande be télévision ningo bande o mela cigarette coûte ezai bien na sala pe bato mabe nati mabe nini ko loba na kati ya théâtre eza wa to betani so o eza mama tanga ya Suzy bo déjà akote la sama bele lobby déjà Suzy akei Suzy va kufa boebite oni Suzy sola ki na nzambe na ye po akoti comment pendant 11 jours bato musu bakota ba comment ya ba 3 semaines même sous 1 mois bazonga te mais akoti ya 11 jours bato babiko Suzy akufi mais azongi est-ce que Suzy wana azonga ki wana ressusciter le Congo aza Suzy oya ko asali bato mabeti ya kata mutema je ne crois pas boebite oyo nini Suzy asola ki na nzambe na ye afakata motema boyebi angote boyebi nini o Suzy asalaki bato nini ya reparaki avant akata mutema po akomaki Suzy de Jésus alongwaki mami wata bato nzamba akomaki Suzy de Jésus siko tango bino botikali na place bobongwana bobongola mutema ye kutu aleki na nzela wana baliwa musuto yebi ndenge eleka ba mort sibite za bu olamuki te ozuta ta ya kosenga ndeko no pardon te bato ba comprendre wana te do ba umela kana mabe bon bino bata mabe na betela mnoka maboko bo umela mais na tuni nde bolingana mobali moko producteur moko azi bino 4 bino liboke wana yo pe babotola ojo bongo bon neti nga penza producteur ba producteur ngo bayaka mama producteur soka ya rebi soki Viviane na lingi obwe na lingi MK na lingi Nene Isa alors bango te producteur aide na calcul na yende na ya bwe na olala MK na olala Viviane olala Nene Isa oh aya na liste déjà ninga longo na poto obongo to basi kitoko na théâtre basi kitoko baza makasi wana na liste na ye oyeb sabino te asaki asabi mendena oyo bimena o bokoya ko bango sima le musu pire petit ya producteur nde akopanza boyebi te kuta bando bimana interne nde place boyo oyeba mais toyeba te mobali so alinga salo mabe oyebi so te ke na salo mabe aosala kaka azoka approche na yo babiki boba fil facile yango ba producteur ngo bazoka bino bongo parce que mobali aye alingi oyo alingi wana ba misu pe ba yebi pe ba sala kango tout en sachant que oh wana za mobali ya Viviane na linga ye voilà wana baza ba fimo na robenga bangala mo ba faible bolingo ezelo mo MK basakana nango te bolingo basakana nango te ngana wa préfet kuna sanga nga mobali ke na mona mobali na nga kelinga mwasi kuna na ko supporter ngote
bato balingaka penza ba vrai amoureux ba vrai amoureuse ako kabola lipa na ete o lilala na ngai na lingango mingi na liango ngamoko ozo comprendre kena mona mobali musunde mobali na nga sala ngai ao sala mwasi wana na ko kate sikona tuni yo pe na théâtre déjà zo pe muninga na yo mobali to de abazo po mobali nesi na théâtre o ngana ko yeba le msusu eza ba mibalo bazo biso na libanda na poto awa bimana ye neka lokona ucholo bati asa calcula bi na théâtre on vient na moi sikitoko MK moi sikitoko o bala fwa za ba momi nanga alingi yo mais azaka na msusu alingi yo wana ko boya ngote salama bongo beba na pena ndeko oui to beba na ka to komati na parquet kalamu nani ngo ko tanga tant on vivait dans la cala on a notre temps combo pour nos beaux matières pour na plateau ngo pesa matière ngai côté ngana muta ba matière TMK to ça biso mission normal bon ça va ka star bo beba na kasiko boya ko yeba ngo ndenge ni petit ya confiance ya jo wana muta ebisa bino to za randi ndeko wana nde alobaka ke ngala sala ngo na nkona yebaka sérieux siko so la bina kena ba détail peut-être ba te bele ba comprendre que ça ndeko tel do to suka wana to le lana mo mi lobe ko tala ça bo singa na pardon quand même mais na singa pardon ngala bo tala ngala na bon wani na luka mutu nyoso ngana o sambela biso ba to sambela to kana principe moko tango ki no pesa offrande bon ça ina ndeko na yo tango ke pesa dimo bon ça ina ndeko na yo so na sala ngo temene ngana botati okenda pe ko zwa ba matiti bo tshaka na lolemo wana tsa papa motema moto tango te pona kala po tshaka ngo tavon bongo kango te ponga na zano kitoko vivant na beba nazaka mwasi kitoko te to yebiso tala bitiso totala ko wana so ya tali ka sourire à Viviane aye donc nazaki pena na tawana te nazaki pena na tawana te na sala ngote ba bloka na suko mama sokolanga ba sokolanga te o boye te nazaka na bandenge na ngamu be na bandai ko vivre mais ezalaka esalamaka na milieu na bino ezalaka milieu na biso eza na ba tantine ba sokola bango ya na ba tantine ba faux de teint et ba parfum donc ba musu ba mwalimu na bango bo excusenga bo ba ndama ba prier ba prier mo spécial ba sala voilà oui bazali. Ok, Viviane, tout ce qui est malin, mais depuis que tu as là, tu sois prêt pour un témoignage, nous serons prêts à biso. Mais ce qui est plus précieux, tu as un bel lelo. Na évité ce robin précieux, mais on a bien un bon mais on a un bel lelo les parce que na moni combo on a katia ba titre. Na moni ba live ça dit colonna yo repêchage et bimi Viviane combo ezat. Combo ezat na ba cotisation, na repêchage aux zate. Repêchage était bon le na liste ya ba cotisation Viviane combo na ezat. Bon Viviane poigno linga okabate ba le linga okabate na théâtre. Bon na ko kaba na ndenga cotisation matanga tonde nini. Na ndenga cotisation matanga babi combo ezala kaka te. Otika théâtre to olongo. Muto akufi. Na otia cotisation pour quelle raison? Mais MK, je me dois poser question. Non, est-ce que vous me poser je me dois poser question. On a lobby na cotisation sur base de quoi? Quelle organisation à Bob Sec, ma communauté, je peux participer à ma communauté. Est-ce que tu es un artiste? Oui. Tu es un artiste. Oh, c'est l'État de Kundarabiso. L'État de Kundarabiso. Comme bon, la cotisation, on a tout le monde dans la liste de repêchage. Bon, au moni, bandeko ba cotiser wana. Na moni ba sombi cercueil o ba tumsupe ba boy cercueil wana o eza biete ba sombi cercueil so koma kuna ba sombi cercueil eza ngoma bete mais eza droit na bisote et droit na bisote oui biso soto kufi to ba artiste fumbo kande ba kunda biso donde mama Denise akenda ko tinda fondation mama Denise nya ko retira imbongo yomba mako lobi na ko piate neti nga principe na nga Viviane sonde kwaza malade na ocha cotisation ponde kwa na omona ke batu ba cotiser pona nga na kele musuli banda mboka na se faire soigner ayoka sengo moko boy na kala bolingo na théâtre bata théâtre ba swinga so na zale na Afrique du Sud pona maladie eza ba ninga na nga ya théâtre nde ba sali mbongo yo pona nini na se faire soigner là peut-être na yoka ngo sengo makasi ndeko abela ki abiki poto cotiser ki mbongo là je suis d'accord mais muta kufi na cotiser te po muto ana kei akoyeba na ete eloko ni ezoleka na sima akei
au moins bato musu bataka cotisation na prestige Vivian azangi $10 te oyo ko sunga famille ya Suzite pour na bazwa mbongo wana basala obsèque ya ndeko na yo ndeka camarade omoni sikoyo ya mabe sikoyo yango wana bino bato botuna biso ba question fu botuna bango mbongo bosangisi eza pona nini tango to bosala groupe ya WhatsApp mbongo oyo to cotiser eza poto sala nango nini réseau eza valable na cotiser bon ba pesi réseau yo tunaki so eza pona osomba o voile mutako ke nango na opesa te so eza pona ko cercueil na opesa te pourquoi so eza ke to sunga tikaki mwana enveloppe to tia donc pesa ya musu mama na tikali na pasi les mususu basali dépense na famille là peut-être na ebite sona mama be bolimbisa ngai po eza cotisation et salami au repêchage et bimi eza pona nini yo le roi comédie ne fala ki botuna nga lokwa na yebi raison te mais yo za comédie na kati ya groupe yo ne faut pesa biso nga na za na kati ya groupe wana te nga ba groupe ba comédie na kotaka te po lokwa to zana biso na bolingo te na boyi na sala voice na sala message babi misango ekende na zaka soko potuna bango bat bana kati ya groupe na so vient na za organisation ko banda banda ki tie suka na ozala informer te so ba benga te na ozala informer te na oyeba te ke ba ko disait combien ba otiango pona nini na yebite balobi cercueil yo basombi bino nde boboyi yango yo siko lelo biso ko zana kati ya WhatsApp te mais banani nde basombi cercueil po bino bokende koboya cercueil nazaka na kati ya groupe ya WhatsApp wana te mutu akende kosomba cercueil mama MK na yebi na ngai te momoni quand même ata na photo te na moni te eloko te bosemo na kombo na Yesu na yebi te ngai MK na koma na dégoût ya musala théâtre Nathalie Baliwa bandeko ezo kende ba okende baza plus belle que Viviane Nathalie Baliwa bandeko ba okende baza vraiment kitoko koleka Viviane msuna maele le mona vanda rabo Nathalie Viviane yende nani azo umela na sena moi oyo na kokota lisanga ba cholite balimbisanga bandeko nga ba comédie le mso amona Viviane olo ba mabe na otika musala oyo pona bino na kokota na groupe ya WhatsApp te bata théâtre o basangani po batsa bibembe na kokota na groupe ya WhatsApp ya muto ba osunga ndeko moko aza malade là otala pena balobi te atali pena liste nde ba publier boy ye place ozala pena atali mutu boachela kingaye mutu boachela kingaye kwa ni zo pesoma ya misu tango zo betali te esa nga pasi nazo kango na pasi ke o mona ke ndeko bozali na ye akei mais batu ba mona ngolo kwa fête mo ya bonne année batu ba sala ba n'importe quoi batu ba loba ba kokyo loba batu ba cotiser oui ba cotiser ba komo chola na ba cotisation ya batu mususu omona ke monde moko boye bo sangani na groupe moko boye lisa cotisation ba tieli bino botala au moins bato ba pesi po munyo sa so pesi mbongo na ye fo mona kombo na ye ça dépend moi esengo mais bozui lisango bobimisi boke botekeli et c'est de Panama po naibiti apesa bino mbongo omoni ndeko na c'est de Panama na tala ine émission moko lobi nga batu te bango moko bato a théâtre nde ba pesa nga makambo mais pourquoi nga na otika musala oyo tuko pena so na vandi mutu alukanga te na ozongela ngoni na ozongela ngoni nini balonga pena na zangi na mbote nako fungula saki nanga no mona nombongo eza nango mais na kokotize te mukolo ekeko yo mabelo oyo elala batina bango te l'état ka kunda mais bazon te to tape l'état te babo ngona balabala est-ce que vivant no yeba ono so lekana ono so boko sala ekeko yeba nous avons mesuré mambo yo basi bien mam no lo bangam no lo bangoti est-ce que ça na mutu moko a souffler nga na litoyi balobi peut-être que ça ba kisi na même te ndo ke ba bon nga na kisi ya makasi na yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na kisi makasi mona nyosa mokili pamba nga pena nyoso ela vanité suzi atiki bilamba suzi soko na chambre na yo tiki ma ba griffe atiki ma papa suzi akeya tiki kabelo suzi ari na famille ya pasité au moment que na maladie na ye asela ngo publicité te elekela batu te elekela batu te obela mais so bengela so vidéo so ko yebisa mutu te ti akati mutema na ye azu contribution nani po ebele na théâtre ba ke suzi asa vraiment maladie makasi
balukaki ke balobata ke o susi azo bato lobate to babi ke ezaki carte ba maman Denise apesa bango ya ba soin ya ngomte bombi ya makati bongo kasi yango wana te yango wana mais maman Denise pa kozala aosunga na ye mais bino moko batu ya maboke boko yoka na pete ndeko na biso vraiment za maladi malgré to sala semblant to s'organiser to sala surprise nana sala ngo bele ba ke susi azobela nana sala ngo elelo boya ko kangama na Vivienne bo tanga pe kombo nga bo tanga na ba miniature Vivienne a pesité a loba mingi na TV na opesa te na opesa nga te soki pe ngai na lali bo pia na bino te bo soki be mongo kona balabala mais soko beli quand même ba opesa yo ba sa cotisation ba mais so na beli na loba ngo na sala émission moko boye na la sa appel ku na beda chou tant on vient na bon moi boye soka allié bon monique pena que vient ba sommer mutuka ba bien matériel na zumbongo na bon moi non c'est plate et bon siko bo sali quand même na zate no mona te c'est ngo ezanini et on a ça so Vivienne a Beli na monique bande ko nga ya théâtre ba ko dia kimbongo mo pour la Vivienne Vivienne a Beli Vivienne a Beli tala na ebité prière on a rosé la bango na ebité to ba to masumu na ebité MK nga na boyi na ko tia cotisation po eza nango ebandi nango na $20 mata donc cotisation ça $20 donc ils ont dépendre na yo so za no mutama kokine to moni bala patron na ba tia mbongo ebele po bazana bango na mbongo na bango muto pe place ya sukeli apesi eza mabeta mutu moko kuta ko porter garant bongo na porter garant na komba ba artiste atie to monango et ça la maka porter garant bona tie na komba ba artiste nyonso c'est ça l'amour mais bate bele soka yelo kwa ne salami ba ko interpréter asa fanta monité atie na Lolendo to moni bala patron na batie nani $400 si la bisalu mams to pesimote Bellevue atie 400 si la tie 500 bate bele ba ko mi interpréter ngo batie na ogay po ba mona bango nde batie to moni ndeko na biso pechanga d'ailleurs on a tout na tie $20 ba ko c'est un problème pour na tie $20 siko yozo mona mikutu na moni mutu moko akomika aza mutema mabe koma ko lela susi na $20 ozo mona ba benge siko nini mutema mabe mutu wana bengi pesanga to bato ba benga pesanga mutema mabe bango nde baza mitema mabe bango na ba oloba na mutatie $20 bango batie combien bango na o ba oloba ken mutu boya pesite bango wana ba oloba batie combien pour ça otali liste wana ezaka bato a théâtre te Nadine Lumaya bota na kati Nadine Lumaya aza ndeko asaka théâtre te azaka na Londres Nadine Lumaya azaka na Londres amta théâtre te atie cotisation eza na kati wana bakombo musu eza na kati wana eza bata théâtre te basusu pe babengi na bango ka famille directement ndenge to yo bato musu baleki maman na famille eza bata théâtre te oh tona ba groupe ba WhatsApp auto sali suzi funa ba no dévoiler ngo awa na groupe na WhatsApp ba contribuer na groupe na WhatsApp ba contribuer eza libanda ya liste wana ya libanda ya liste so funa na ngona ko dévoiler ke ba to sala kuna to pesa kuna na na ba preuve na laksabino bato a satana Suzy Bengwata Suzy, paix à son âme, Momi, vraiment une fille très gentille. On n'a pas erreur, on n'a pas faute, on n'a pas défaut, mais cela ne fait pas d'une personne un démon ou n'engue bozali ko traiter mon ninga na bino a kufi. Déjà tiki mo kidité bako bongi sakate bako zala bien parce que le baiser a bisoté, le baiser a nzambe 2 minutes kako elandi tango zolo bao tango tozo beta di solo ezaka ya nzambe moto mosusu ya mo kidité. Ya solo, ta lingi na poser question moko qui peut proche ya mam. Il y a Momi. Est-ce que Momi a tiki mwana? Parce que zo benda batu. Moi mingi. Susi bantu a tiki nga porte-parole na été. Oh. Donc a kufi bongo a tiki nga porte-parole talo ba ke Vivienne so na kufi répondre na question. Mais là so ba doamba sunga mwana na ye. Siko ba sunga ende liso bino bo beta. Si lopango moni matanga avant to ya na veiller boye et pas na bango ezale za reconnu. Akende inde jouer pe kuna. Oui, tu vas jouer kuna. Akende inde ye mutu wana za besoin de réponse akoma tina famille wana. Akota na kati lopangu nazo luka famille ba Suzy ba olaksa ye. Comme ça koma kuna poser ba question ya ko mona o akotu na pe Suzy na tata, azana maman, azana nièce, azana neveu. Comme ya kanda. Mais oui, Suzy tinga porte-parole n'était siko na lobango po anini. Oh, MK. Naoka kanda makasi. Kanda nini kasi uzana ngo kanda makasi. Ngai eza par rapport à bateau yo.
baole kaka na tefi baloba mabe ya bato ngana koza na oloba boy na fingi na mutu te mais mona na ba commentaire bato ba ofinga nga bato a satana bino bozaka wana po bofinga muta fingi te bofingi te ngana zoka kana na bato ba osali réputation ya Suzi et na bato mususu ba osala babilo mo ba longola bato mawa ya Suzi polaire sangwane yaki bate belé balelaki et après ben monsieur botami ba appelle botami allo kolana na oyete oyebe kuta zaki siranité azalaki boy maman batu benga na pena balongoli mawa na mitema bomona Suzi batu ba olele sute batu bakomika akenda lekisaki matro po yeba na aibi nete nyonso ezoleka aibi na ete mais Suzi nenga zabe na minute wa matiana loboko ya yawe na bibele ana loboko wa nzambe Suzi de Jésus, Anna Jésus. Souci de Jésus, Anna Jésus. Que son âme repose en paix. Nzamba azoki moli monae, azongi siye po azaki na besoin nae. Aya à se repentir, à singa batu babolimbi ça s'excuser. Souci a comme ko benga mutu nyonso. Allô, sous bateau ya sala qui vraiment mabe comprendre que na sala muto mabe. Aluka ki abongisa. To ça l'effort. Suzi kuta kota ki koma bimi asi aluki abongisa comme Suzi de Jésus. Babiso to tikali. To ebite ya biso ko ya na nzela ni. Donc to bongola mutema. To ebi ngonga te, to ebi mokolo te. Do futo bongola mutema. D'accord, Viviane, je crois que après Mama Tanga pe to so tango ko mona na pe ko bongisa tango nini ya ko yeba pe ko sala témoignage surtout mutu mo ka benga inga le na besoin mona yo sala lubu. Est-ce que vous allez après ça les na lambaka na moi si nzamba pambolanga pe na ebi moi ko tia ko différencier biloko yo kota muscade te o fait kota muscade te na mablo monsieur kota muscade te monsieur kota muscade monsieur kota ndembi te monsieur kota ndembi mais ba dusu ba ba kolamba te ozaka loko eza soso azibe pisi nyonso atie loko eza pondu azibe pisi nyonso atie biso ebi moi ko différencier ngo donc nzamba eza moi grâce mo bo ba bisi ngai to bando kene na spécialité ya mboka na yo na spécialité ya mboka no ebi olamba nini ngai naza mutabandundu naza mumbunda biso na bambunda spécialité na biso za bicarbonate na bicarbonate wana ko lamba soso na bicarbonate soso ben oui na lambi soso na bicarbonate na lambi ndunda na bicarbonate na lambi pondu na bicarbonate na lambi fumbwa na bicarbonate na ko lamba mayebo na bicarbonate mbinzo donc spécialité na biso za bicarbonate donc ko lamba nyoso na bicarbonate. Donc pour comprendre que ebele zali a tokoye ko la toko vivre yango tokoye ba mindindi so balamba yango ndenge nini biloko to na bandindi to na misili to na okwesinzum nini nini okwesinzum toza na sakasaka ntsudi sakasaka ntsudi ezali to na owonga ezali bana ijofa bayebi yango owonga ezali donc biloko eza mo ebele bo soki bolobaki biloko ka ya mboka na kobeta ngo ata mbula mobimba te vraiment tokanga pena mbula mobimba na mandindi na okwasi nzum wana surtout wana ne tokobandela nde okwasi nzum ya nde tokobandela donc maman Viviane tokomi na suka liloba suka nanu pona lelo po to na épisode ebele osala surtout okwasi wana ko rater te bobonga ma peut-être semaine prochaine okwasi nzum ndezo elamba mama na ebite soki émission ekota lelo tozaka na matanga veye morto eza lelo toki déjà kulala na salle lobby na cinquantenaire pipai wapi toko rendre Suzi Bantu ba dernier hommage na ye en tout cas tokuta na ebele bato nyonso basepela na Suzi bato nyonso basepela na musala ya bato ya théâtre en tout cas boya aza artiste azalaki parmi biso akei toya babi tolela na bao baolela nga na préféra kokende na place ya matanga ke na place ya fête na place ya matanga eza pe prière soko ye matanga oyo otala muto akufeli eza libondeli munene donc okokende pe église te oyo no matanga eza prière ya makasi
pour na place matanga wala to mona rabate belé ayoki mawatenga funa bongisa tala mutazaki kitoko lokola ngai mutazaki kitoko alekanga na kitoko akei nga funa lukana bongisa eza place o mutu nyonso azwaka maele mutu aza na elembo ya nzambe eza place o azwaka maele ezaka place mo ya tapage te ezaka place moko te mutu ayalakisa bilamba ayalakisa biso so ndenge aza kitoko alakisa biso kabelo alakisa biso bete eya place o mutu akoya po arendre ndeko akufi bahommage ya suka eza place o mutu akoya po abongola motema na ye donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup maman Suzy. Je vois que Tosuki a napesi kaka merci na star na ngai ata na musika nasola na yo te wa star na nga Smoky 9D78 artiste et rappeur na kati Angleterre bana Londres basi bandima ye Smoky 9D78 abimisenze mone ya maledi na senga ki l'autre fois mais na mono tchak pesa ki ngai to tindela ki bisote non nze mone ya maledi mama tange le ka vraiment dans ça spécial Smoky pour nazo organiser première rencontre na ye ya ba fan club na ye na olinga pe oye ozipe image po eza pe na ba artiste musuba na kati et osala ye pe bien bisika zali merci na pesi mbote na ngai na mami Nzo la femme de la nation na pesi susu merci na mama Bijou merci beaucoup vraiment na batu nyonso surtout yo ba yebi ngai en tout cas tolela momi merci. Merci beaucoup Viviane Abiel nde nalinga ko benga yo mingi na sentir que le penala ki na kanda makasi mais kasi to mais quand même ko sekisa yata na suka na biloko na biso ya mboka o to kolamba na elongo na sima caméra to zalaki bongo na vin ko si mobile ya mwasi moko o to yebi la femme tous to pesi mbote sika pe azali ba ya na ngape bandeko na nyonso o bomeka ko soutenir nga na zalaka na bino elongo merci énorme. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité sur un autre numéro. Que Dieu vous bénisse partout. Au revoir.